Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, chance eloko pamba, jeune fille soko zokola, olingo bala, il faut que tu ta mobile ata na niveau ya études. Hein? Mobile il faut azala moi na bagage moko ya moi élevé. Parce que bato batangi bingi bazara na avenir kaka bazara mingi na avenir meilleur. Malgré balobi chance eloko pamba. Mais mutu atangi na mutu atangi te différence izalaka. Donc jeune fille ozokola yeba mobali ni oyo zolingo bala. Mama oyo so bala na yo, oso sala na yo vi, yeba penani oyo koko pusa pembeni na ye. Ba yo yibiso mikate pamba na feti. O kangela nga liboke wana na likamune. O zola nga moi jipulaire wana tela nga na saki. O c'est quoi ça? Eso parabino. Video oyo nazotia siko eza pona bandeko na nga ya basi. Mobali oyo kozala na ye, il faut être responsable. Mobali oyo kolinga ye, apala yo, il faut tala ozie banano mutu na ye, capacité mutu na ye so ezandeli. Sino, sambu isa yo lokola mbongo akala. Donc, mibala ba responsable. Bazala ndenge mususu. Bazala na bilobela te. Mibali oyo azaya bazaka ya bongo bongo ba na bilobela makasi. Il faut que mobali aza responsable. Il faut que mobali oyo ayebi déjà ndeni basomba, mobali oyo aso ayebi ndeni basomba ata mwa voiture. C'est très important. Moi si faut yeba valeur na yo. Za makambo akala. Ozwa o marque déposé au salaire et ça makambo akala. Ezapenga mtu na lobiti za tantini wana na otila bino. Ngala ngina lobi akaba ndeko na nga basi oyo bolinga ko sambrie na mibali oyo baza ya sensité. Mama moi si apezaka. Moi si fota na valeur na yo. Mama ndima to ko kisa 40 ans. Soki nzamba lobaki okobala, ma chérie okobala. Moto mokili ati apre na vie na ote bala mobali ya malonga. Bala mobali aza responsable. Mobali moko babengi so na fête moko boya libala muninga to mariage to anniversaire. Ozoke na gigolo wana. Likolo nango asombelo ni robe, ni chaussure te. Yende amemi, yondo memi na fête wana likolo nango na fête ya bato ala telebiso maneti na minu ya moindo. Tonto aba congolais. Minui moeza. Oye na fête na prozo diota mwasi petit zwa mikate kuna ya kubosa na tena tongo na o déjeuner zwa mikate ti. Okomo tinda mwasi kane olati costume wana o respecter ta costume na ote. Nyope mwasi en hotel mat wana nzenze bakomo yibisa ko ba mikate na ba fête ya baninga. Na mibalo baza ba irresponsable. Communauté nanga. Bibala ya fin du monde été. Bibala eza fin du monde été. Mwasi luka engagement na mobala za responsable. Kolanda kate po aza chantre de l'internel, dadi, ayembaka, mobile ozana mbongo te, ozana mosala te, ko poussa na te, po ko kufa na tension pamba. Po na koye biso ke sombela mwana nanga basket à 250 € ozana ngote, mais je te fous dehors. Mais c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. T'es pas responsable, tu viens faire quoi dans la vie de quelqu'un? T'es pas un homme responsable. Tu viens faire quoi? Oh, pasteur nanga lobaka. Avant ya kozo engagement, mi talana no pèse-toi. Est-ce que koki? Yo koki tozo yo lukani na likambo. O me la pe mati. Est-ce que ba mekara mozindo na mosapi? O me la pe mo komi. Mobala o memi mobala na fête. Un gigolo, robe, souki, manzaka, ape yo côté. Mais matalana olingi to mono na mobali. Ko na ngako mo ibiso ba mikate na ba obendaka ba mikate na se ya mesa. Po ya olia na palin. Tala ne ba tona ba ya na ba condition na ba vie na bino.
toyoka bino ya me totala mosala kwa ndako ya bavoisin ezika tomonaka place bosuka bino bato bolingi bamonaka bino na mibali ya babogar bamibali ya bafashion mibali basaka bino kwa mibali oyo pantalon ezokima loketu pantalon ekomi na se ya fesi wande mobali obenge mobali peza pantalon eboyi loketu kititi na se ya fesi o pantalon na loketu nakomi mololo yiki mama likambu nini papa luka mobali responsable ma chérie un bon attendeur kisalingi wana coach face na nakei merci na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu a37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu a37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu a37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu a37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro wana